Batu ebele, basali bemission, balobi, basolola na Olga, alobaka ebele. Ngai papa robo, na lobi na bino, ngana Olga, tosolola pe mingi. Alors bino nyonso o bozolanda nga, na yebi, na kati ya mitema na bino, bozoloba, me papa robo, yo pe, osolola na Olga mingi, bosolola nini? Na yebi, bozomitu na bongo. Pe na yebi, bozoloba na mitema na bino. Soki papa robo, asolola na Olga, ezate, basolola makambu ya kokende Dubai, to ya kokende na piscine. Fwezala kaka, basolola makambu ya Karine na ya yemoko Olga. Na yebi, bozo kanisa bongo, pe bozoloba bongo. Bien sûr, batu nyonso te, me ba oyo, bazolandanga, bazo yoka, nga nazoloba, na solola pe na Olga etro, balandi pe Olga, azoloba, abenginga, na yambaka te, atindelinga ba audio, yango asalelanga émission. Donc, bino pe bozo mona, me papa robo, ya yo, ozo bombelango nini. Na bombi te, soki pe na ye po na ye bisabino te, me na ye, po na longola bino, ko yima, wana boza nango na mutema. Alors, bofungula matoi. Ba oyo, balingi ba yeba, soki ngana Olga, tosolaka nini, poloba mezate, bovanda wana, bozo ba popcorn te, bomela pe mai te, eloko te, bozala kaka mungongo ya kokauka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ngai na Olga tosololaka makambo nini. Tosololaka liboso eyali bemission nanga, asepelaka na bemission nanga, mobali na ye, oya bala ye, yepe asepelaka na be émission nanga ndenge nasalaka. Yango tosololaka. Albon, bolobi wana te, na kende mbala moko, na oyo bino bozozela. Bino benza, bobongisaka makambo te, kaka kobebisa. Ngai moko paparando, eza bino te. Alors, bozala toujours wana. Nalobi mutu alia eloko te, amela pe eloko te. Bozala kaka bongo, mingongo, minoko, ya kokauka. Alors, ngana Olga, soki tozo solola. Ndenge na mona Olga, aza mutu moko, abengaka n'importe qui te. Ndenge nga na monaki, soki abengi yo, seke a intéressé penza na yo, ou bien amoni yo, sempa amoni yo mutu moko, bokoko solola na ye. Alors Olga, soka sololi na yo, soki yo, ozo solola na ye na bien, ozo yoke bien, alors akopeso confiance. Donc, bokoki ko solola lisusu. Pe bokoko solola, makambo oyo, ye alingi bo solola. Yoka place wana susu, bofungoli matoi, wana bosali bien, bofungula matoi, pona loba. Alors, Olga, soka zo solola, pona yoki pa ya ba Jonas, masola Jonas, batwa ndenge na ndenge,
pe na yoki na chez mokonzi Olga alobaka mingi. Oui, Olga alobaka mingi. Koloba mingi eza défaut. Alors alobaka penza mingi. Mais Olga ndenga za wana tango azoloba na mutu. Tokota na likambo bolingi. Soki Olga azoloba likambo ya Karen. Mingi tango alobaka ngo akoloba mingi. Mais tango alobaka mutoyo bozosolola na ye yo pe fo loba po offre na kaye opesa ye bolobela likambo alobaki deja liboso. Omoni makambo ngo ndenge ezalaka. Soki otiki ya loba ndenge Jonas auta koloba soki basololaki na Olga 30 minutes, Olga alobaki 25 minutes, Jonas alobaki 5 minutes. Alors wana eza mabe sokozo solola na moto lokola Olga. Parce que selonga ndenge na monaki Olga soki azoloba parce que yope opesaka réponse mais ape magate. Bon, ape maganaye mais soki yo zoloba rien moyen apema ezate. Donc yo fo loba même likambango ezo senga yo okatate oyokaye mais fo loba parce que soko tiko loba te soko katiete ako continuer. Tango ako continuer akoki kosala berer. Bon, nga pananga oeza selonga. Pananga na monaka makamususu akokosala erreur. Parce que tango azoloba makambo mususu azoloba ngo directement sans moi contrôle. Vous comprendre. Donc akendeke une émotion. Oui. Olga aza mutabe émotion. Émotion na makambo nyonso soko azoloba. Bomoni kaka bino moko tango azosolola na Mida. Tango Mida akomo lobane makambo susu azo mbala moko yebe émotion etindi epe aloba makambo alingai koloba te. Ou bien alinga koloba ngo pe kaka. Soko tiki epe akoki koloba alobi, ça dépend ya situation ndenge ezali. Bomoni asololi na Mida alobaki même une émission oya salaka ye moko soka zoloba alobaka pe mingi. Okomona alobi na bino na kosala 10 minutes makokisi 1 heure po alobaka mingi. Tanga koloba mingi émotion ememake aloba makambo mususu na sima alobi il fallait pesa la bongo. Botala neti asalaki émission tango akomo solola na ndeko na biso ya Angleterre Tantine. Alors sikoyo tango azosolola na ye azoloba alobi neti boy na koloba na batu batika kombo na ngai ndenge bazokende bongo soki batiki te na kotikisa bango par force. Donc likambo wana phrase wana normalement alingai koloba ngo te po akokosala ngo te atikisa batu koloba kombo na ye par force. Ayebi yango pe bien po nga na ye tosololaka pe makambo internet. Donc ayebi pe bien ke akoki otikisa koloba tu baloba par force te. Mais lokola azako solola na Tantine wana ya komo loba mingi Tantine azoloba te azoyoki kaka. Alors alobi makambo alinga koloba te. Donc ndenge moko azako loba na Mida alobi makambo yo alinga koloba te. Na lobi te ki akanisaka ngo te. Non. Ba makambo ngo akanisaka ngo. Akoki pe kosala yango. Mais eloko na lobi nde alingaki nde koloba ngo te malobi. Eza te makambo moko eyeli kaka bongo non. Akanisaka ngo. Donc akanisaka neti muta akanisaka. Ye pa na modèle na akanisaka. Akanisaka
un jour so ba traité nga boye na ko mema mutu na police un jour so ba salinga boye na ko luka boye makanisi wana akanisa yango mais na ndenge ya ko se défendre. Alors sikoyo makambo nini asololaka oyo ya Karine. Donc Olga soka zo solola makambo ya Karine azwaka Karine oyo Karine azate. Azwaka pe Karine teke mutu oyo ya kendaki po asalele publicité. Donc Olga azwaka Karine neti petite sœur penza ndenga salaka na ba petit na ye nyonso. Donc na mutu na ye azwaka bongo. Ne bandeli na yebi ndenga zwila ki ete me na kanisa ne bandeli azwaki Karine Mokonzi mwana mwasi moko aza na succès aza na empire na ye pona kokoma pona ye pa na ye. En tout cas foko leka pa ya papa Hans soka leki ndenge ka apesa ki ya numéro Karine abudeye foko bondela. Donc azwaki Karine Mokonzi ne sika Karine azalaka aza na empire na ye aza reine faut respecter ye. Alors Olga sikoyo tangu basangani na Karine po ye na Karine ba vivraka vie ya mokolo na mokolo. Do basekaka baliaka batongaka. Olga alobaka pe mingi Karine moko pe alobaka modèle kaka alobaka ponga nazalaka te modèle alobaka. Alors siko Olga azwa Karine petite sœur. Donc tango azwa petite sœur elakisi boye amonaka sikoyo oyo eza selonga. Olga amonaka sikoyo Karine aza na se na ye. Bandeko nalobi nayebisa bino makambo nini tosololaka na Olga. Mais soki nazokende boye pona bo comprendre avant na kota makambo tosololaka na Olga. Olga azwaka Karine leki na ye. Karine pe tango bazalaka na Olga selonga ye pe atikaka Olga azala lokola ya na ye. Alors lokola Olga soki ameki likambo soki ozongiseli yango ye pe akendeke. Nalobi bien Olga za mutu ba sentiment ya esengo na sentiment ya kanda. Donc tous les sentiments ememaka ye. Na félicité Ekutu ndenga zalaka fidèle na mobali na ye. 21 ans de mariage. Félicitations Olga. Po ndengo za muta ba sentiment okoki pe kokende na mobali mosusu. Mais gloire à Dieu côté kuna opikla. Alors Olga aza muta ba sentiment. Donc tango Karine azo tia pe na place ya yaya ye abosani monde ya Karine. Donc akomi koseka akomi ko vivre donc ndenge ba vivre na leki. Karine pe azwake yaya ye pe boyoka na ba émission nyonso alobaka susu te Karine la baronne alobaka te mama YouTube alobaka kaka Karine ayebi internet bien. Karine soko vandi ne boye oyeba oyo azali aza mwana moko malamu. Mais alobaka Karine aza pe nga na ya mokolo ne aza petite sœur nanga. Wana nde alobaka ngo mingi. Alobaka ngo mingi po azwaka penza Karine Mokonzi petite sœur. Donc elakisi aza capable. Donc elakisi aza capable kotote asalaka ngo. Elakisi Karine na ye soki bazo solola likambo. Soki Karine na ye bazo solola likambo moko. Donc réponse oyo kozala l'importance o bakoyokela ezali ya Olga.
Bo comprendre ndengeza. Donc Olga azwaka penza Karine mwana muke. Likambo nyonso bakosala soki Olga bazo discuter na likambo yango, alors raison faut kopesa na Olga po aza mokolo. Et puis Olga akokosala makambo mosusu ata asignale Karine te, soki Karine ayoki yango akokosenga excuse, akoloba Karine ok, mais akomona yango eza likambo gravité po yaza mokolo oyo asali yango kaka na mwana muke. Siko Karine soko asali likambo et blessé Olga komona yango a manqué ye respect parce que ye mutaza mokolo. Donc Olga amemaka Karine ya ikonité, amemake petite sœur, amemake pete Karine ya publicité. Promotion ya Kabelo ndenga salaka, ndenga Karine salaka. Soki bino nyonso botali bien, Karine azwaka ba air ebele, azwaka ba émission ebele na chaîne nae, azwaka ta mobimba atikeli Olga asalela kaka publicité ya Kabelo. Oyo na chaîne moko te akosala yango. Karine asalaka yango. Siko tango Karine asalaka yango, Olga azwaka yango teke Karine azosala yango na cadre ya musala. Yazwaka yango na cadre ya petite sœur na kokanisila ye mwe loko po chaîne eza ya ye na kopesa Kabelo. Boyoki bien, alobi bayokana ina monoko ne moko. Soki Karine asali publicité ya Kabelo, atie na mutu na ye atikeli yango. Vous comprenez, non? Donc, elakisi, même à jouer 1 heure du temps, na chaîne na Karine Mokonzi, même à latisi Karine Mokonzi lokola mannequin, aningisi mutu na ye, asanoni mutu suki ya Karine, asali ye makamu nyonso basalaka, Karine a bénéficié kaka Kabelo. Mais bandeko, oyo bino nyonso, bozosa la publicité, soki Olga, a pied bino bosalele publicité, nandimite, bokoluka bo mitvanda soso wana, alatisaka bino ba Kabelo, abujaka ba mitu na bino, et tant que bino boza na kati internet, ba manzanza. Mais Karine aza icône. Tant biso tozotala ye, tozotala icône. Autorité morale. Karine Mokonzi la baronne. Tant que bazola tse ba Kabelo, biso tozosepela. Toyebi azo jouer rôle. Ya mannequin, ya télé-réalité. Mais mutu aye pour la publicité, akopese Kabelo te. Faut qu'on foute aye parce que ekutaka cher. Mais le kola, bango bayokana ki bongo, wana etalinga te. Na kende kaka na makambo yo bozozela. Ngana Olga tosololaka nini? Bon, Olga ngane tosololaka boye. Soki tozosolola likambo ya Karine. Olga alobaka likambo moko boye. Bien sûr na kolobango te. Alobaka likambo. Soka azoloba likambo, alobaka po azwa solution, aluka moyen, bazala na Karine. Donc, likambo moko bazana ngona Karine, to Karine azana ngu, eleki kilo. Pa ya Olga. O comprendre non? Nazolo bana mutu moko oya zo comprendre nga tena mpanzi. Bino kutu bozo comprendre nga. Olga zalaka boye. Likambo eleki kilo pa na ye. Donc, epesi ekanda, to ezo trouble ye. Siko Olga, alukaka mutu oyo ya moni mie, bakabola likambo wana. Wana pe esalamaka na bino batu mususu, esalamaka na batu ebele. Mususu azana likambo na propre mwasi na ye, mususu propre mobali na ye, mususu na mama na ye, mususu na papa na ye, make yebisa mutu moko boye, oyo ye kaka mutema etindi aloba. Potango akoloba, mutema nego kita akodefule. Selo maloba mutu wana koloba ndenge bakosolola. Ou bien ekopese susu kanda aseliki akomi susu kosokola basani na ndako te, to akomobanga mobali nete,
toi comme banga moi sinete. Ça dépend ya moto ya poni pour vous comprendre bien. Alors Olga ndenga zawana netinga tangwa sololaka nanga eza bongo. Donc tozo sola likambo Karine tangwa yaka nango automatiquement ngasi na komaka tina nini yelinga likambo wana. Premièrement nakamwaka Olga ndenge ayelinga likambo wana. Heureusement Olga toujours wana bochango na mutu bato pe o basolola na Olga bayebi yango. Toujours a explikaka boye. Soki na ye pa na yo pona boye. Donc mutu nyonso oya solola na Olga batonga Karine to Olga loba mingi pona ye to Olga loba makambo ya ye moko. C'est que Olga a expliqué ye tina nini a ye koloba pona ye. Donc soko za d'accord te okokata mbala moko. Netinga tango alobaka nanga lokola na lobi na yebi déjà likambo yango po lobi pe mwa ndambo na bandeli. Alors na tikaka mais na kataka. Na kataka pourquoi po kende musika te a déconner na maloba na ete. Po na monaka déjà tango azo sola nanga aza na température mosusu. Et puis chaque fois soki na sololi na Olga tango tokomaka na suka alobaka nanga susu boye. En tout cas papa Robo na ndimi penza ponga na kanisa ki boye naza komona boye. Mais modèle oyo lobi na moni ekokozala bongo. En tout cas okitisinga motema. Bo comprendre na lobi bien Olga zaka mutabe émotion. Tango ayaka d'émotion mususu soko azoloba. Okoyoka na tonalité na ye. Siko nga na kataka chaque likambo na kati na lobi ye pa continuer na kati na lobi. Donc pa nanga Olga soka lobi 30 minutes nenga solola gina Jonas nga pe na lobaka 30 minutes parce que na boyi a dérouté parce que yai ko so nanga po azwa solution. Nga pe fona pesa ye solution. Simanango yemoko ayebi nenga kosala pona yemoko to pona Karine. Bomoni ndenge nga na sololaka na Olga. Alors oya vina ye oui sa betela ngai. Mais wana pe na koloba te. Bolanda bien tango Olga asalela nge mission. Azako expliquer nga. Papa Robo soko ye bakate na yebisa o sikoyo. Nga na bandi commerce lelo te. Papa Robo soko ye bakate na yebisa o sikoyo. Ngai na vanda liboso na Hollande. Papa Robo soko yebite nga na yebisa yo. Nga na zaka muzombo te, mobali nanga azaka muzombo. Bino nyonso tango bozako yoka, bolobi oui azo yebisa Papa Robo. Ngai na sala émission, na loba eloko te, na loba na bino kaka, Olga ayebisaki ngai te, ma yebisaki bino. Pourquoi na loba ki bongo? Parce que makambo oyo Olga zako loba na bino, oyo zako loba na ngai na émission wana, si aloba na nga na privé. Sikoyo oyo alobaki na bino na émission, alobaki mais ebele ayebisaki bino te, ngai ayebisa ngai. Na koloba na bino pete bien sûr. Bolimbisanga place wana pona seki. Na koloba te eza conversation privée. En plus aloba makambo ebele toujours n'émotion. Akomaka calme soki to bando solola. Soki to komi na katikati. Na suka azangisaka kosenga nga merci te. Yango to sololaka bien. Yango Olga boyoki bien avant ça l'émission mususu wana. Te avant ça l'émission mususu te. Abengaki nga ya trop. Non, avant kuta sala kaka oya loba. Abenga nga ya trop. Soka abenga nga ya trop. Azako lala te. Azalaki toujours na posa asolola nanga. Parce que tango to sololaka nanga azwaka solution ya bien. Donc moteme kitaka. Na yebite soki tango avandaka bato mususu tanga sololaka na bango babalolaka susu motema na yebite. Mais loko na yebi na yokaka pe na munoko ne moko ne bandeli nenga lobaka
na nenga yebisaka nga po na nini ayeko yebisaka nga makambo wana titango toko solola sima yebisaka nga pe to sololi to tieboye to débattre na suka nango pe alobaka na nga en tout cas merci na esalaki penza bien na solola na yo oyebi penza ko solola siko na comprendre donc faut kende boye soki pe mikolo mususu eleki une semaine abenginga alobi na vandaki makambango na sali nengo lobaki na moni ozalaki na raison donc Olga a sololaka na batu moko ou bien balebele po azwa solution aza muta ba émotion pe Karine Mokonzi lokola bafrekata baza leki na koloto Olga amonaka grade lisusu ya Karine Mokonzi te yango nde ememiye na makambo ebele amonaka Karine Mokonzi azali penza leki na ye na makambo nyonso amonake inférieur donc akoki kotinda Karine Mokonzi lipa na Paris azonga pe po eza logique azaleki na ye ndenge ya monaka na motema na nzoto moko amizongaka pe amonaka Karine Mokonzi mama YouTube azali icône mais lokola bazalaka ensemble amonaka Karine akoti na douche donc amonaka makambo ebele donc eza pasi poatia Karine ne sika na ye surtout lokola Karine aza pe na mbongo te aza pe na bagarde corps te aza pe na vila moko te alors eza pasi Olga kaka te na bato bazane lelo na ndimi te bamisusu bazomona pe Karine Mokonzi aza supérieur na bango pona tanga bakombo te po soki baleki kaka na mukanda na ndaku na mbongo alors Karine bakozwai kaka o bazozwa ndenge Olga azwaki mais siko Olga nde basentiment na ye akontolaka ngo selo mutu azosolola alors soki lelo oyo Jonas bakomo critiquer Olga kote kuna bango basali mabe le sel mutu akoki koloba mabe to malamu ya Olga eza kaka Karine Mokonzi na la Chine wana na tienango mai na monoko te yango na lobaki Karine Mokonzi na kopesa raison na makambo nyonso na mutu akozala na ye parce que na yebi oyo mukeli etiaka Karine Mokonzi na bisika Karine Mokonzi azali na empire oya tonga meba oyo bamasola Jonas bakoloba ke Olga akabaka te asololaka mingi alobaka 25 minutes bisunga na lobi kaka 5 wana ezali mutema mabe bazali na kanda ya Olga pour rien or que Olga aza penza na makambo na bango te aza pe na nyongo na bango te makambo na bango pe etungisaka ye te mais aregretaka ndenge penza asengi pardon po na bango yango bandeko o bozolanda nga awa na kati ya net batu nyonso bakoloba mabe po na Olga to malamu bazali batu oyo baza kaka contre Olga to contre Karine ou bien contre bango mibale mais Karine Mokonzi makambo nyonso akoloba to oyo la Chine ekoloba en tout cas boyeba ezali toujours na nini nalobaki na raison eza toujours na raison parce que Karine aza na empire Olga akotaki na empire ya Karine donc Karine azalaka na âge te même oza na 90 ans même oza papa Lutumba tango azalaki vivant yeba Karine Mokonzi soko koti na mondi na ye aza mokolo na yo azali pe chef na yo aza pe patron na yo même abeti yo batolo même opesi ye mbongo soki bana membre bamama autorité bawumeli na Karine Mokonzi parce que bazwaka ye ndenge bino bozwaka bango te nde bozwaka Karine te bango pe baza ba mama baza pe ba papa baza pe stable inteli nalobaki baza na mbongo na mikanda
mais bazali stable na vie na bango, baza na bien-être na ba vie na bango. Oyo balongwaka bakendeke bakomo loba mabe po na Karine, eza po na Karine te, eza po baza na problème na mibali na bango to na basi na bango na kati ya ndako to batikali susu na ba vie na bango ne stabilité te ekomi kita mata mwana bambi kopo na mutu azo sipote susu te ala balukeli Karine. Mais Karine aza totalement na raison. Yango kokabwana ya Olga na Karine Mokonzi ezali makambo moko pananga vraiment na regretter nango ya trop, mais ezali makambo nga papa Robo na yebaki ekoya nango un jour. Parce que Karine na yebi titre na valeur waza nango. Sikoyo Olga na sololaka na ye. Na yebi momotion na ye, na yebi na ba sentiment na ye, na yebi pe bisika ekoko mema ye. Yango tango bomonanga na yako sala émission Karine Mokonzi na Olga Kabelo baza na rando, na lobaki yango kaka po na imagination te, na lobaki yango parce que na yebi na sololaka na Olga, na yebi ke fo bazala na rando ata Olga lobi te, ata yaki ko démentir yango. Soki bazalaki nango boye te, mais bazalaki na mécontent. Likambo moko ezangaki solution bayebaki te. Ou bien Olga ayebaki ndenga kosala nango te. Soki na tie Olga, bino moko boyoki, tango asengi pardon na Karine Mokonzi. Alobi nini? Alobi Karine ozaki na raison. Na lobaki fale na ya, mais na ya kite na zwaki contretemps. Mabe na salaki boy. Donc azo reconnaître biloko oyo ekokaki kosilisa makambo bazalaki nango to ekokaki kodimine, mais akendaki te. Soki akendaki te, eza te po azwaki contretemps selon nga. Kaka nde aboyaki komikitisa pa ya Karine, parce que aza yaya na ndenga solo. Aza pe Olga Kabelo. Aza pe mutoyo asimbaka 300 000 € pour quoi? Pour 300 000 € c'est quoi? Alors bango ye moko oyo aza na mbongo atia 300 000 € na mesa ya kotia yango. Donc bakoki komonela ye te. Na kanisa bolanda pe bemission na ye aloba ye azaka na bakamarade oyo baza bakamarade ne soko yoki alobi aza na kamarade seke aza na mbongo. Donc elakisi Karine aza kamarade na ye te, azali nde leki na ye. Eza clair na ba émission na ye alobaka ngo. Donc Olga Kabelo na Karine Mokonzi na yebaki un jour ekoko koma boye parce que modèle ba vivraka ezali yango te ba koko vivre. Pana ngai Olga akende bien pour la publicité, mais Olga asepela na Karine na ndenge ya kosakana te, akota na monde ya Karine. Pe foko yeba bandeko, kokota na monde ya Karine, Olga kota, akoma pe camarade ya ba relation ya Karine Mokonzi. Eza bénéfice moko ezanga prix. Po Olga, alobi apesa la marraine asali la publicité, akota na monde ya la marrainité, azape camarade ya batu ya la marrainité, d'avance ba camarade ya batu ya la marraine, soki bazali vraiment modèle oyazo lingate. Pourquoi akozala na mamero na bango ya phone? Pourquoi akozolola na bango yaza Olga Mokonzi Kabelo pe azali 300 000 € c'est quoi? Bozo comprendre. Donc Olga fallait à respecter Karine Mokonzi na mabe na malamu. Na lingina lobaboy. Olga kokozala alali Karine Mokonzi ya bwakeli ba soyi na tolo na krasai apesa explication te. Olga loko kokosala akekaka na douche asukoli azongine na ndaku alobi ate loko te. Pamba te Karine Mokonzi azali supérieur na ye pe ba relation nyonso ya Karine Mokonzi ye a bénéficié nango. Soki pe na kin akei partout bayambi ye comme Olga te, mais bayambi ye po comme Olga
atekaka kabelo mutu ya Karine Mokonzi. Elakisi bayambi Olga 35%, 65% bayambi Karine Mokonzi. Po bo comprendre. Yango Olga eloko ekaboli bango na yebite, mais Olga bemotion na basentiment mutu ememiye bongo. Olga mutu mabe aza mutu mabe te, mais makambo nende mutu ekokomisa ye mutu mabe parce que bemotion akontrolaka te. Yango balobaka na bino to balobaka na biso foko balula lilemu soki combien de fois pote ozwa mabe te. Bien sûr nga moko papa robo nazoloba na bino nga lilemu na balolaka ngo te, nga pe soki na take na sakanaka te. Me ngai naza penza aboma relation na ndenge ya solo, ngai tango nalobaka na mutu. Soki nalobi na yo, elakisi tozo kabwa na sikoyo, ou bien to tikali, oko supporte nga, ngai na ko supporte yo pe soki na lingi. Donc pa na ngai, mutu moko te azalaka na importance, to mutu moko te azalaka pe na importance te. Pananga mutu nyonso akomaka mutu soki yo moko omekomisi mutu. Soko komisi te zala se toko kabwana. Pamba te na planète oyo tozali plus de 7 milliards. À part kozala plus de 7 milliards, tango botamaki to botamaki na ngai te. Tango kokufa to kokufa na ngai te. Tango nga na kokende na paradis, yo po kokende paradis na ndenge na yo. Tango ba ange babando tala kitala tala ndenge nga na yoka bilengi na nzoto oyo kolo asalela biso ya yo pe bakotala ndenge omona bwale na nzoto na yo na konti na yo moko. Soki po mona bilengi problème eza te. Alors Olga na Karine Mokonzi, Olga nde mutu aza na faute, Karine aza totalement na raison. Mais Olga aza mutu mabe te. Alobaka oui. Atongaka oui. Matongaka ndenge batu nyonso batongaka. Mais kotonga minga tongaka po bopesa ye solution. Mais soko za muta mutema mabe, tangu Olga alobaka likambu, yoko balolango susu mabe, okomemela ba sentiment ya mabe po boloba makambo mabe. Na lingina loba boye. Soki Olga bimisi makambo mabe ebele pa ya mutu, elakisi mutu wana mutalingaki Olga bimisa makambo mabe po na Karine. Mais Olga asololaka na mutu po azwa nde solution. Soko za mutu moko olingaka Karine, Olga pe olingi ye, to olingaka ye, tozo respecte ye, ozwe na considération. En tout cas, soka na likambo pa na yo, foko solo lango, pote opesa ye solution, po yepe bisika zali azana kimia, yepe na mondi na ye na ba camarade na ye, bazala na harmonie, ndenga zalaka na famille na ye. Po na famille na ye, soka lobi, alingaka mobali na ye, eza pa yebitina, po mobali ne, apesa ke solution, oyo ezo trouble. Po Olga, ata asalaka commerce ne bien, asalaka makambo ne bien, mais azande na bato yo, ba conseillaka ye bien, ba pesake solution na makambo ya ye nango. Yango wana azabongo. Azali mutu neti mutu nyonso, mais oya Karine Mokonzi na ye, nga papa robo na yebaki, eko ya boye. Nazo sambela kutu, ekende musika te, po bato ya Karine Mokonzi, na Karine Mokonzi, baza na droit, na lobi bien baza na droit, ya ko continue koloba na Olga, soki balingi, mais soki pe ba freiner, ezakaka bien. Place wana nga papa robo, na koki kolobelo kote po na lobi, Karine aza totalement na raison, na nyonso akobimisa. Nyonso akoloba ana raison. Ba chinois na epe o bako défendre ye, nyonso bakoloba baza na raison. Mais oyo bino mokili bokoloba, boza na raison te, po Olga azala camarade na bino te,
Naba o basalela publicité, naba o basalaka kaka publicité. Ce qui bosolola bien na téléphone. Mena Karine Mokonzi bavandaka basekaka. Azwaka Karine Mokonzi achewana poko tutoza na poto. Soki tozaki na Afrique, aninga ko tia Karine Mokonzi na nkata, Karine Mokonzi banda vandaki atengami pe alali pongi, bazola tchekaka ba perike ndenge bino bobanda ko lala. Soki bazo kango soki ya maboko, to soki bazo teta yo basili, wana yo yoka yo pongi ya ndengwana, ondire oza na matela, nzoko lalaka netoko ya Yvette Okapi. Ye pesa subeli yango. Nga papa robo, makambo na lobi, na yebi botikali na posa. Parce que bolinga ki bo yeba. Réellement, to solola nini na Olga. To solola nini wana nga moko na bombi yango. Pe nazo continuer ko kanisango ko yoka bilengi. Pe nazo mituna. To ko solola sos na Olga to ndenge nini. Po abenga na yambate na rapelate na sala mabeto malamu. En tout cas, lelo na moni na sala mabe. Potang mososo nombre de fois wana benganga soki to solola de lelo bakomi boete. Vraiment na sala mabe. Yango Olga bisika pe yozali limbisanga indeko. Ainsi va la vie. Oyo ezali mokili ya Nzambe. Oyo pe ekoya elobi yo moko oyebiki okofingama makambo boye. Mais oyo ezobima pa ya mokona chez mokonzi na ba chinois ezali kaka ba colère to ezali kaka makambo oyo yo otongaki yango bango bazoya kopesa yo konki na yo ezaneti muta konki alinga sokola na mai amoni mutu moko azaki pembeni alobi simbelanga konki ko simba simbisi konki tangwa sokoli abimile kote muso amai akende na ndaku aza sosu na konki te. Alors muto kotiki la konki azakani na konki te akomotambola na konki na yo na quartier kozwa makambo ebele bakoseki akoma na konki ye mutu abotama na konki te na famille bando benge mutu akonki akolela akotambola boye. Donc mokola kokuta na yo en tout cas akoyebisa yo amama zwa konki na yo oyo osimbisaki ngai. Yango wana ezosalama na chez mokonzi. Yango wana pe tango mosusu Karine pe aza nango na motema toyebi te. Mais na chez mokonzi Olga bazopeso kaka konki na yo oyo osimbisaki bango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.